Fais attention quand tu fais du mal à des bonnes personnes. Fais vraiment attention. Souvent, vous les mauvais là, il vous arrive des choses dans vos vies, vous savez pas d'où ça vient. Vous avez oublié le mal que vous avez fait. Vous avez oublié que Dieu dort pas. Quand vous blessez des cœurs purs, des cœurs blancs, vous pensez pas vous pensez que ça va pas tomber. Comme vous êtes mauvais là, vous pensez que vous êtes au-dessus de tout. Vous pensez que tout va vous échapper. Il y a un Dieu, il ne dort pas. Il y a des personnes avec qui on ne s'amuse pas. Il y a des gens avec qui on ne blague pas. Parce que le jour où, il y en a même, c'est direct après. Il vous arrive des pépins, vous avez que vos yeux pour pleurer, vous êtes entre quatre murs et vous la fermez parce que vous savez très bien ce que vous faites. Vous savez le mal que vous faites aux gens. Vous savez le mal que vous faites aux gens. Je vous dis qu'il y a des personnes avec qui on s'amuse pas. Ces gens-là, ces personnes au bon cœur, si vous leur faites du mal, c'est le Tout-Puissant qui va s'occuper de votre cas. C'est votre Créateur qui va s'occuper de votre cas. C'est Dieu qui va s'occuper de régler votre problème. Parce que les personnes au bon cœur n'ont pas le temps, elles ne se vengent pas. Les personnes qui ont un bon cœur, elles vous laissent. Elles prennent juste leur mal et puis elles font avec. Mais Dieu, il va jamais laisser ça. Partager quelque chose ya makasi penza lisumu oyo même nzambe oyo aza bolingo mais alimbisaka te eza lisumu ya jalousie. La Bible ezopesa biso ke nzambe aza bolingo, aza na bolingo te mais aza bolingo. Mais ntango ozotala nzambe atikala kopardonne satana te à cause ya lisumu ya jalousie. Satana yoki jalousie epai na nzambe mpe nzambe alimbisi ye yango te. Nzambe akoki koloba satana esa eloko te na limbisi yo kaka yaka tovanda. Mais nzambe alobi te yo à cause ya jalousie kende 100 mètres musika na ngai. Bien aimé za bato mosusu foto tiaka bango 100 mètres musika na yo. Pourquoi nalobi boye? Puisque nzambe alimbisaki satana te. Nzambe pardonnaki satana te. Jalousie eza lisumu nini? Eza lisumu oyo mutu azoluka azwa place na yo. Eza kolula esika oyo mutu azali. Kolula ozwa libala ya moninga. Kolula okoma lokola moninga. Kolula okoma na poste ya moninga. Kolula église ya moninga, ministère ya moninga. Yo pokoma mama pasteur lokola mama pasteur na yo. Bien aimé, wana eza lisumu balimbisaka te. Ate olimbisi l'homme prudent voit le mal de loi et se cache. Mutu wana azala musika na yo. Potango kopusa ye pembeni na yo. Lokola ye alulaka azwa place na yo. Mbala wana tango kozo occasion akopardonne yo te. Ya wana bien aimé même Joseph alimbisaka bandeko matiaka bango musika à cause ya kolula. Eza lisumu moko kosakana te. Nzamba alimbisaka nyonso mais alimbisa satana te. Po satana eloko ni asalaka alulaka place na nzambe. Donc muto azolula azwa place na yo, azwa ministère na yo, azwa église na yo, azwa libala na yo, azwa musala na yo, akoma lokola yo. Bien aimé poussa ye musika. Donc lisumu wana ya kolula ya jalousie eza lisumu oyo bien aimé babengi yango kindoki. Omoni même mwana koyeko luka azwa place na yo. Tomoni Absalom alingaka azwa place ya tata na ye. Tomoni bandimi mwana ya pasteur Songola alinga botola papa na ye place. Abenga na tata na ye azwa église ya tata na ye, azwa bandimi ya tata na ye. Donc muto omoni na ba symbole wana ya koenvier. Peu importe oyo akoyiko loba, mais yeba ke azana motema ya Satan. Muto abonga to limbisi ye, metia musika na yo, azala pembeni na yo te. A bon entendeur, salut. Ma pasteur na ye no to solo la lelo. Makabwa ba ma pasteur bolekisi. On en a marre. Tozana ba ma pasteur ba songi. Tozana ba ma pasteur ba ntumba. Tozana ba ma pasteur ba ntoki. Tozana ba mama pasteur oyo bazo bebisa ba ministère mibali na bango lelo. Mama oyaka po panze église ensemble. Oyaka po boma moto na nzambe. Oyaka po bebisa musala ya mwana bato. Mama bodi mutema bebo eko. Oela kate ba mona yo bali ba yo kayo sango kotisi alliance mais lukoye ba mobali nini oso bala mi bali nyonso bazala ndenge mon côté. Il y a des hommes qui sont élevés en dignité. Moi si à président de la République, il y a ministre, il y a pasteur bazala ndenge mon côté na moi si il y a papa ateka ka mapa na coin. Yeba musani ni nzamba bengeli mobali na yo po yeba ndenge nini oko yeba ko soutenir ye parce que moi ça aide mais yo mama pasteur na zolo bela lelo oza destructrice. Aux ambulance, aux cercueils, aux ambeteke. Yo na ero lobela. Ma pasteur boniko? Yo kamoto, oyo kana mbali na ote. Combien de fois passer ba conseil? Ba prière wano kosaka ke olati poso meme mu pagano na kati. Lelo yo moto na nzamba zui alati fiyo alliance. Okoti na ndako na ye mama
okomona bake nga na pasteur te yende asalaka pasteur nga soko meki na nga na bundaka mama oyeba te ke batuni baso basangani babalani bakomi moto moko yo pe ozo faire partie na onction na ye mama so oyebaki te falaki otuna avant kobala pasteur oyebi soki pasteur akuti mwasi na ye na likambo abomba ngo na motema ayoka soni po aloba mais ma pasteur so akangi pasteur na mbeba mutu aliboso bima aganga libanda panzamo na église seza bino ba mama pasteur ba panzi église basi mabe basi ya soni oye na église okomi kolinga ba partenaire soko aye ya mbongo okomi ko bima na ye président ba papa makango na yo ba collègue ba pasteur o bayaka koteya ba makango na yo ma pasteur momba kolula pasteur kwa bogare aloki okwa ici Jezabel séductrice musa na yo na vandi pona ko combattre musala nzambe ko bunda kaka obunda de na mama kombe yo semaine passée uta bunda na mama présidente yo na oloba na pour ça ma kasia okwa ici mama présidente tina se baluki pe limora molia pe e monanité o apena moi chance maman o vi chance limora molia e monanagité mais yebaka ke lole ko pesa yo chance te lole ko gracier yo te musalo zo sakane ya copte ya musala héritage te o bali no azaki papa na bango mais musala nzambe kolo elanga o s'en charger na yo de milimo ebiki na sima na ye mama nzamba obeta yo na ye ko avertir yo avertissement suka tangu yango ya changer so boko changer kanga bisaka no kende pasteur mo wakangi mwasi na ye na ba collègue na ye esali ye pasi pasteur na sala AVC auto kunda ye semaine passée mama nzamba obeta yo epo obundisa musala nzamba obeta bible lobi mabeko ki kokoma mais malheur na moto mabeko ta na nzela na ye yo panze église nzambe ndeko mwasi do yo zo manda opanzaka no ba église okokufa omoni mbalo oza dernier avertissement nzamba au pesa yo mama pasteur ntumba tala ba makambo ebele na réseaux sociaux mibali nyonso ya bandimi na bino ba partenaire bino mibali na yo wana soni tozo kitisa dignité ya mobali na yo mama pasteur ko swana kaka yo swani sa dia ba ser nyonso église pasteur sera vanda liboso o la dishi ba mukose abibe pasteur ay na sorti na ngo bitumba mama na yena avertir yo soki ko bongwana te soki ko changer te omoni mbalo avertissement za susute. La Bible dit si on fait grâce aux méchants, il n'apprendra pas la justice. Il se livre au mal au pays de la justice. Nzamba peta yo mama pasteur. Okinga au prochain numéro. Bye. Ntukombana na place yoze la basi bakumisa yo ko ebo vana basi me yo moko mi kumisa ngana ebo vana basi ya moi ça va être moko apparemment un peu compliqué. Pourquoi? Parce que tu peux s'attendre pour non comprendre. Omoni moi si alinga balula e moi si alinga ka ba encourager moi si alinga ka moto ya zo mona important omoni mibali bakumisa basi na bango talaka ba genre basi na bango basala ke fort bazala fidèle pe ba respecter bango. Plus ozo encourager moi si, plus ozo lula moi si, automatiquement ozo pousser à s'attacher les sources na yo makasi. Omoni moi si, nature moi si va na kilelo te, nature moi si va na Bible. Webi premier verbe oyo Eva soit qui pas Adam. Yango randaka est faible pas lingara Adam. Ba séduisa moi si na ma. Webi Adam, abenka voici cette fois-ci l'os de mes os. Yango mte bouleversant Eve. Nanga lo bana ndeko mbal. Webi moi si asa être faible. Étant donné qu'elle va être faible, est-ce que alukaka moto yo alukaka lobane koza faible te moza forte. Alukaka moto yo so encourager. Alukaka moto yo tindika ye. Alukaka moto yo lobane ke yo leki bango, yo za capable, yo za bien, oza mieux, oza forte. Moi si akomaka faible et pas mobali alulaka ye. Yango mona na domaine na bolingo voama a raté moi si na kimbongo na ye même pia kera récupérer moi si. Obi point nini? Moi si faiblesse n'est à la litoi. Te na poche te. Faiblesse moi si c'est na litoi. Ayoka. Yango moni Adam après avoir conjugué verbe wana ndesko azwaki Eva comme l'accepta la jardin. Ta la ba richesse nanga. Ndeko mbali. Siko yo mibenga amoureux. Yo mibenga atombo. Yo mibenga ke basi baboya rayo et pourtant yo zakano bien. Na malobani. Na malobani. Tika na lobano omoni mwasi alingate balobana ta yo moza mwasi te alingate tango olobane bon automatiquement so rappeler faiblesse na au supportant ote
mwasi alingaka azala pembeni ya moto oyo azoloba ne maloba bien ata oli ata omona oyo ya santé kitoko moto azo encourager ye yango balobi mari aimez vos femmes aimez ezaka na opia mbongo te aimez eza pe na koloba maloba bien ntango ozoloba na mwasi automatiquement ozo attirer ye vers yo automatiquement azokoma confiant automatiquement pas azokoma faible envers yo oza na bolingo ya baépoque coloniale époque akala donc yo sozana baninga de place obanda ko étaler ba faiblesse à mwasi na oyo mwasi yo yebi basinga na linga yaya tango bana mwasi bongo o choqué yango ba botola yo basika pa ba camarade yo kanisi baningo bakumisa basi na bango basi na bazana ba faiblesse te bango de babala ba ange ti babala ba ange te secret yango wana komona te soko zo o na kumise poane ya rovimba moto omoni mwasi omoni msusu ana musala mwasi alinga mtu azo déranger na maloba bien ko déranger na makofi te toi tu es beaucoup plus préfet de discipline te yaya so préfet de discipline kele na EP1 zonga na école na bolingo makamba fimbo ezala te bolingo ezala maloba mais yo sozana baninga les place comme ko étaler buzoba mwasi na yekutinde bo omoni wana eloko te mwasi te buzoba mwasi boye automatiquement zolongola confiance et pas moi envers yo automatiquement pour solongo la valeur oui biso ki moi sans respecter te yo pose à respecter te comment na ngolo kumu te tango vandi na baninga na ozo mela masanga na ozo zododo na yo ozo kelengi ozo bana ko étaler buzoba moi na miso abato pour comparer na basi ozo yaya so basi ono zo bazalaka meilleur siko poni ozo ngeli bango te tika mona batuti soki ba wana baliki songela ba wana réponse a bien ko pesa ba genre mibali ya bongo yango wana olingi mwasi oyo komo lukola seke ba onga na linga bakokana papa zongati ba oyo linga bakibisa ona couper na lipapa te olanda bambanda te siko yesimbi te apu banda koluka o comparer ona wana yango mona babotola o Esther babotola Miriam po anini po olinga koloba buzoba mwasi siko tango oloba nzo ane masa na kufani yango abotola yo komi o camarade mabe mwasi ase nemite parce que yo na eboza so yo linga lokumu PCP lokumu tombole automatiquement au mona on s'attacher na mi longola ba conception ba to kala on ya kala ba période ba belge anda kolata ba chaussette milaina ba culotte lokwa ba période ba kanja te au mona mwasi ko bando benga solo bana uzuko déranger nga po anini nganga to déranger ka anyas ko benga ngai yo kansinini amona ngoma be sala kebi katati mais ko kata ko benga ke to yoka ya ko benga ko loba bon o benga te cheko comme ko benga mutu mususu o juste lukani sentiment moi c'est me vendre na biloko azo sa neti semblant neti alinga ngote njoka ndesika bolingo no esa yango mona ka basi mususu azo finga ka garçon na momona ka garçon na mutake sente na banze comprendre au prochain numéro oyebi ke yo sepelaka na ndako ozalaka yo mona yango munene mozo remarqué te bando kota na ndako wana makamni ne komi na ndako wana écoutez le tolo bano likama mabele basakana na ngote il y a des mabele o ezalaka travailler spirituellement yango mona keza na ekolo moko boye bazana mboka na soki bangi bafungola magasin babenga ba chef spirituel na bango baloba maloba parce que omoni fia mutu ezala lokola graine soki koi na mabele eza fertile ebimisa mbuma pe mutu omona ko émerger mais soki koi na mabele mabe omona via mutu ekomo beba yango moni nzamba zoloba na Abraham va-t'en bima donc nzamba est capable de pambola mais ebisi ebima oyebi poani yali kama mabele basakana na ngote il y a des terres qui sont maudites mabele mais la kela mabe oyo yesika no zaki likolo se retrouver na se et tapena ba mapango mususu ya ba mapanga ba makelemba lupango wana soko koti foko kufela mwana moko tango na oloba boy nazo kanisa ndeko na ngambo akota na lupango bazalaka 5 locataires bien aimé tous les 5 locataires y compris na ndeko na ngawana mabala na bango nyonso ekufa po bango tout bazaki ba marié lupango yaya kolula ka lupango te na apparence mais luka ko yebaka na kati spirituellement za ndenge nini na kama ka yozo mi benga mwana nzambe okekota na lupango tala ba fleur osepeli yango bia to ka lupango eza bien okimi olobi ata na pasteur na yote poni ni ozoki madim poni ozoki ma action de grâce au pasteur a senga so yaya na action d'abord yoko so be pesa action de grâce yo pia comme yo pia ba action de grâce ya ba 3000 ba 4000 francs yoko pia action de grâce ya $10 à cause mbongo na mukio kimaka wana lelo otala combien au perdre na bandako balupango tokotaka tika ngona maboko ya nzambe luka koyebaka pe ta spirituel lupango ata oyo zo somba kosakanaka na mabele te c'est pourquoi il faut prier pour na mabele pour na lupango lingi okota
pona ndako olingi okota oyebi te nani azalaki baceremonie nini asalaka boso ezali lupanga banganga bosoki surtout chambre oyo ozolulaka wana ya monene wana ezalaka nde hotel na ye yaya osi omona baye kozwa yo na cercueil na butu osi omona bato balati pempempe babimwindu babimi wana maseke baye koloba noke bima awa tongi to bana makambo na biso oyebi ntango na oloba makambo oyo nazokanisa ndeko mobe na poto bazwaka ndako mobe ndako wana ntango bazwi yango bayokaka makele likolo un beau jour balobi baluka baketa likolo bakende bake kokuta hotel mobimba kuna bakuti bastatue nzoka nde bato basalaka baceremonie wana ntango mwasi azokita esprit mabe ekoteli azwi mbeli aketia mobali na etala bandako yaya kolulaka lupango na apparence extérieure te mais luka koyebaka spirituellement eta mabele oyo koti eta lupango ozokota eta ya lupango oyo ozosomba mpo lupango no moko yaya ekokoboma yo na bandi bo comprendre au prochain numéro bye.